soki ozalaka moto alokuta na kombo ya baninga na rapport à mabe epai ya chef pona baninga bakoya qui anti-valeur na corruption gabeji à bannir déstabilisation ya administration ya mboka toboye je suis la voix des sans-voix o elobami na se na bimisi likolo avec un salaire de 200 000 tu as construit les immeubles partout tu as acheté les voitures même et construit les villas au 7e femme tout cela avec l'argent que tu as volé à l'État osa vraiment moyibi avec les contrôleurs d'État très corrompus la République est devenue bananière biyubi pe eleki mbongo ya vente ya pétrole botika ko détourné mbongo ya nzete pa ekenda toyebi te Mbote bandeko balandi émission mbongwana nazali na esengo ya kozala lisusu liboso na bino mokolo ya lelo mpona kopresente bino émission na bino oyo bolandaka na bokebi oyo elobelaka bino matali ekolo Congo démocratique nyonso oyo elekaka mpe na bipai mosusu mpona mokolo ya lelo toyambi mpona bino mwana mboka Delu Mulumba Ngindu azali bongo directeur ya recouvrement ya INPP mpe monsieur Justin Mufolo mama ya oyo azali bongo agent contrôleur na kati kaka ya Institut National de Préparation Professionnelle INPP na Mokuse lelo bae pona nini pamba te bazali leze kotala makambo oyo ezali koleka na Congo président de la République mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo autaki ko beta sete pona koloba ete état de droit avantage ba kosala ya moto moko te moto nyonso oyo akosala etumbu esengeli azwa mbeba to esengeli pardon azwa etumbu oyo esengeli kasi to kamwe kino lelo to ebite nzoka ezalaka na bato base benga bazalaka toujours ba mi bengaka plus fort ba o ba zana ba parapluie to ba parasoleil o batelaka bango kino lelo likambo salami ezali vraiment ya participer ezali likambo ya soni mingi surtout na moto oyo azosala bosala na ye na ndenge elongo bani to pesi mbote na mwana mboka Delu Mulumba mbote na yo mbote mama Rosette esengo mingi kozala na émission ya mbongwana donc lelo toyekona kosolola moke esengo pe na yo mwana mboka Justin Mufolo mbote na yo pe lokola mbote mama Rosette na sepeli yo lisusu na mamo nyonso elekaki peut-être alaki na nkuku mais lelo koyebana na émission ya lelo ya bisoto. Sans plus tarder, Tokoti Mbalamoko na kati ya vif ya sujet na biso en date il y a 19 mai 2021. C'était un mercredi si je ne me trompe pas. Agent Justin Mafolo azala kibongo séquestré na kati ya bureau topé na kati ya groupe Congo Futur. Moto ya kendaki na ndenge elongo bani azalaki muni na ordre de mission officiel pe azalaki na ba avis de passage lokola kaka mosale sale maka normalement kasi likambo ya kokamwa o ekomelaki ekuna e ya nobokozwa yango epai na ye moko ko limboela biso ezalaki nini pe nini yango lekaki kuna penza na kati ya groupe Congo Futur. Bon biso en tant que contrôle de recouvrement na momesani nyonso soto komi na période moko tosalaka oyo babengaka contrôle na kati ya entreprise. Alors contrôle wana yango ne permetaka biso tosala totala oyo employeur afutaki normalement pendant l'année na oyo eza na kati ya comptabilité na ye toya kotala presque ba véracité ya oyo réellement oyo afuta est-ce que eza na kati ya comptabilité na ye avant tobanda ngo tosélectionnaka l'entreprise moko boyi oyo par rapport à répertoire na biso to ko la répertoire même il y a 5000 entreprises avec le répertoire 5000 entreprises on a campagne wana biso benga ngo campagne par biso za terme normal peut-être on mona nando bandela mingi likamuna campagne to sélectionner peut-être 200 et quelques entreprises mais sur les 200 et quelques entreprises tant que sélectionner ngo bon bokenda lokola ba contrôleur de recouvrement oui tant to sélectionner et qui a saisi ce que avis de passage wana ordre de mission d'avis de passage wana ba signer na directeur ya recouvrement na directeur financier donc ils ont ngate na signer ngo ils va konti ba signer ngo en plus que signer ngo ba baki na ordre de mission balobi que non ba entreprise oyo liboso na ex groupe bon bazo linga ba benga ex groupe Congo Futur
ex-groupe Congo Futur. Futur échangea officiellement to ezalaka ndenge bachangeaka mpona koboya kofutaka baza na niongo ya leta balobi te toboma oyo tobotela Oui, ya sika. actuellement na ndenge nayebi kombo asika nde nayebi te mais biso na ba recoupement na biso c'est-à-dire tozwaka ba information na ba différentes administrations peut-être na DGI na CNSS parce que mibeko oyo esala guichet unique et permettra échange d'idées, échange d'informations. Échange d'informations, on a une liste de contrôler 6 entreprises. Donc, on a une liste de 16 entreprises. Donc, je trouve que de non malembe na ba vie de passage oyo kendaki na yango ezalaki pona 16 entreprises to ezalaki pona 6 donc bino koyeba ki déjà que ezali 16 mais bango ba déclara que ezalaka 6 biso toyebi to contrôlera 6 mais en soi peut-être ndenge va changer groupe na bango wana il y a des entreprises qui sont ba créaki mais biso contrôlera ezali fictif oyebani te biso contrôlera te. Quand on est sur la ningwana, tu vois, lycée on est pas baninga nous na recoupement biso tout ça qui, ben on sait biso ba vie de passage. Na ba vie de passage wana to kei parce que ce n'est pas la première fois que tu travailles na bango. Na mon mesono mbala mususu to keneke pas na bango kuna ba acquiser réception na ba entreprise na bango oyo peut-être na place ezaka place à vente, direction exacte, mais les acquiser réception za na direction générale. Na komi boye na kotisi mikanda na et pas ya secrétaire secrétaire ayebisinga vanda muke le temps na vandi muke wana tu m'attends 5 minutes après 5 minutes na moi ayi kozwa ngai ameminga na bureau ya DGA na bango je crois c'était libanais ou nani to kozwa kombo na été non na yebi comment na été mais c'est le DGA parce que na bureau na ye na moneka na kombo na bureau na ye DGA na koti na bureau na zotuna azoyebisa ngai soko yebisi ngai mutu apesa information oyo bantu biso te okobima awa te wana azoyebiso azointimide to azoyebisa na forme ya intimide soko yebisi nga mutu apesa information te okobima awa te ayebisi conseiller juridique na bango soit okota na bureau na yo ayebisa yo mutu apesa lisa ba entreprise pendant que Ozaki na ordre de mission bien établi, bien signé par le DG et Institut national, il y a préparation professionnelle, qui bien signé, et puis ordre, il y a directeur à recouvrement. Oui. Babanga ta ba document officiel wana te okenda kina yango. Et pas na bango parce que je ne sais pas s'ils ont un problème interne. Parce que comme on n'est ni basi likela ngai ngana yeso ngana zaka neti agent courrier ay ko tika courrier pa na bino so qui adresse ezo convenir na courrier wana te bozum siango soit bo komeli l'INPP que ba document tika ndeni mais bango ba se permettre ko kotsa na bureau ba vandi tato na vandi na bengi chef na nga direct ta na bengi ya ko benga directeur ta la situation bo ba ndo benga chef na nga direct ba sona juridique. Afin comprendre, non, nous sommes en train de faire les recoupements dans différentes administrations par rapport à Moussala Nabiso. Alors, quand on va y a Saleneti, on soit le DG entre. Donc, vous n'êtes pas conseiller juridique. N'a qu'à bureau conseiller juridique parce que ça apporte un apport Moussous. Donc, bon, na recommanayo et pas il y a conseiller juridique. Ma solo na bino eleka ki ndenge nini omona ki ete conseiller juridique accusa ki moi position moko pona koloba ete baza na faute ou bien yep azalaki na même démarche que DGA na bango conseiller juridique il peut pas naé azotu na ngai est-ce que boso moni c'est ça la mabo ko déposer plus de 16 documents d'entreprise moko à la même heure na bi donc c'est que il y a zo reconnaître na moi na côté moko que entreprise eza 16 il y a bango l'entreprise oui mais la manière dont bisoto démission et le qui la banque et la banque après déjà la banque à côté ABC ce qui a même en lobby attaque le bon à parquet ah oui mais si tu ne me donnes pas le nom de la personne qui t'a donné l'information tu dois aller au parquet ok donc le président de l'Usoko bakisa moi likambo moke concernant démarche Oignon Sondenge Salemaki. Non, moi je crois que ce qui est plus important pour l'angai émission comme on a mbongwana. Donc il y a des gens dans ce pays où mbongwana pour n'abandonner les comités. Mais ça va toujours évoluer dans le système Moramabé, dans
makanisi mabe, intouchable, trafic d'influence. Et ils ne comprennent pas que les choses ont changé et les choses ont changé réellement. Donc, ils allaient normalité. C'est un agent, comme il vient de le relater là, agent hors de mission en bon et due forme. Na ndenga otuko expliqué yo awa tout à l'heure. L'entreprise est dans un système déclaratif. Donc, l'entreprise déclare quand il y a ligne ko déclarer. Biso sikoyo to yaka ko vérifier ce que vous déclarez qui n'a pas comptabilité na bien na sukambula. Est-ce que ezali ya munde il fallait vous déclarer ou bien beaucoup ça que vous sana ki moi eloko moko. Alors, yé toziba information que il y a 16 entreprises na katia ce qu'ils appellent ex-groupe Congo Futur. Puisque mon message là comme nini ce que va sali société va fouti l'état té musola l'état va fouti té ou bien va kimi l'état l'homme va changer combo pona ba indice ya wana nyonso tozama bisika musuto koma lelo omoni ba komi société nzinga lobi na tongo tiki document na tongo na poko yo ko tu ba changer et comme Rosette donc ba le bino o tika ba musuto yebi yangote. Donc, mais biso to créer pour découvrir que dans mon message to contrôler kaka 6 entreprises. Mais tala que to créer pour découvrir que ba biso 10 msus batindie jusque là à sali musala mon côté. Musala que nayi ko sala daika que ko tikela bango ba vie de passage. Ko yebisa bango que to ko leka mokolo ten po to kutala na bino to solola. Si je comprends bien, bah vie de passage, on est à la document, on va pesaka pour annoncer passage na kati ya société. Donc les actes que si ceux qui essayent de foutre à 1000 ou bien ils vont foutre chiffre moko ezate ezaka kola annoncer bino que to koleka mokolo tele pose à disposition pour préparer ndamwa mikanda to sengaka. To le dit que bon c'est la mission de la comptabilité bon ça makambo boye to koleka mokolo tel pour te vérifier ce qui bilo wana nyonso ezali mais baboyi ko réceptionner d'abord mikanda babandi d'abord ko sambisa baluka nani apesa ki bango information que apesa ki biso INPP information que ba entreprise wana nyonso ezali ya bango. Non seulement Bandi pour ça, mais Bakangi na Babiro na bango pendant plus de 2 heures. Plus de 2 heures et baza ko menacer. Bazo menacer. Le roi la paix a bien formé dans musala na ye. Aïsou bango bon. Nazo comprendre le moko te bozo lokate. Biso na même la loi dit que un avaliseur na moto informateur il a le droit à la protection. Hein? Mais biso na katia protocole d'accord to signé na niveau ya guichet unique. Tozana DGI, tozana SNCS, tozana ONEM, to changera ba information. Ceux qui bawo ba ke place mo ba kutani na information songolo. O etali biso nyonso puisque tozana rémunération ka moko ya mona ezali base ya soubassement ya impôt sur les rémunérations na ba cotisation na biso. Alors tout ça, nous va contrôler. Tout ça, le regroupement va donner pour découvrir que la société est à la réabino. Ceux qui ont dit que c'est à binoté. Bino beaucoup me la INPP, mais quand on tient les biso, et à l'ibisoté. Et ça va tout sous. Oh non, il faut tanguer la biso combo, il y a moto oyo, à pêchio, ba combo ya ba entreprise oyo. Il y a le bon, ceux qui bon, on a peine à repérer ça. Na koloba soki mokonzi na ngai aye chef ne direct ameki ko benga basolo na juridique muke après à saisir ngai j'ai tenté plusieurs fois ya kokota susu en contact na bango baboyi ko yamba ata na téléphone. Donc voilà ndenge le kaki la preuve que azalaki privé na liberté na ye que azalaki séquestré c'est quoi. Donc parce que sur la liberté, il a suffi que Babenga, casier judiciaire, na casier judiciaire, ne baye ko récupérer.
tokokoma wana tozongana na agent Justin Mufolo eloko nini oyo yo o constater kokoma sur le terrain réalité nini oyo moni na ba entreprise wana ya groupe Congo Futur? Non, omoni kaka ndenge directeur autoloba omoni mamba trafic d'influence ou bien sous les années, parce que je ne crois pas pour le dépôt d'un courrier faut appeler un général. Abengi général. Parce que la police. Non, général, il y a casier judiciaire. Abengi na tour na ye moya atindi inspecteur na ye. Inspecteur na itanga ye atangi ordre de mission na ngai. Ba entreprise en tozonga na masima o ya groupe Congo Futur wana entreprise fictive poto ko benga ngo bon po eza ba entreprise o yebanité o eza déclaré te na miso ya l'état. Eza ba entreprise o pe bato ba yebi peut-être ba ignorera mais eza na kati ya groupe Congo Futur ou bien eza ba entreprise mususu ba créer na CC. Non, au moins le problème ya ko déclarer te place wana na bomsana muke parce que jusque là na to yebité que ba déclaratif. Biso ne tozoli notozo information sur réellement pas déclaré. Donc biso na to lobité que ba déclaratif. Biso na kata vie de passage d'abord le lobami faut pas disponibiliser biso ba preuve de paiement na ba déclaration. À partir là on a to ça la conseil à déclaration ou non déclaration. Et ça les kutu likamu moko to soki yo ozana belema news. Acquise réception. Pour acquise réception à Pamba pour vendre ça pendant des éditeurs. Et pendant des éditeurs on a pas payé ça même maï na bango. Na niveau to ce na mela maï na binoti. Oui. Moi ni la bon sou monde na sou moni rien tapé ça na maï. J'ai refusé de prendre l'eau. Nabi comment se fait-il au yebi très bien nombre de fois tu travailles à Parce mayo qui t'a monté. On a comme la terre parce que monde là na yebi na terre tu travailles na bon ba dossier nous sous. Nous sous. Chargé sur la ressource humaine avant. Lelo kutu na peso d'abord exemple. Comme mon entreprise o eza ya groupe wana. Et là, on va reprocher qui peut-être selon Bango, qui doit nous déposer dans la entreprise AfriFood. Doit nous déposer dans l'adresse où il y a l'entreprise. Or, l'entreprise est sur 24. Donc, comme on a lobby, on déposer car on n'est pas dans Bango. Donc, Bazaka, entreprise, Bazaka, on a 4 groupes Congo. Oui, Bazaka, on a groupe Congo Futur. Ce qui est pas na bango bazoti na biso ka kuna na direction générale. Comment vous êtes arrivé ici? Comment vous êtes arrivé ici? Oh, problème que acquise récession Fabien en général. Parce que ba yebani na mboka oyo ndenge ba mesana ka kala. Ce n'est pas maintenant. Ndenge ba mesana ka trafic d'influence soki pe boye bazuyo basalio mabe baki obwaka soki wapi et l'équipe est bon au central. Oui. Si on a beaucoup mis inspecteur ya casier judiciaire Mhamboleka Kindege. Non, inspecteur il était très cool parce que dans la monnaie a ebisina ko bangate au kangamiti. Le kolo yebisi biso avant samba faut dire na bino ya na avocat na bino toke na bureau. To yena yepe aller na entre bango batika ina bango. Toke yi ba document pour déposer quitter. Te ba document déposer quitter. Ba document mususu na zana ngo awa to sele bomba photocopie to tikele bon kuna parce que ba a besoin ba annexer na dossier to komi kuna muto azwa kingai lokola ala ina occupation mususu ye atini ngai e pa ya capitaine mususu tant que koti siko na bureau na local 30 avant de singai abi azui document na bano comment siko linga bano tuna bon c'était les adresses tout na ba province c'était pas un problème. Maintenant comme to comme en matière na bi avocat na yete na diete na kosambate le temps to sola muke ba diete pe ba koti après bando tuna na expliquer yenioso et tant on expliquer que kuna bazwa ki en ndenge nini après explication ba mona ki ba pesio raison bien wana je pense que to poser question on n'est pas ya directeur à recouvrement na kokoma wana tant bokomi liboso ya bato ya mibeko bolakisi ba document tala to yeboye makamnyo sezali en bonne et due forme kuna le kana ki ndenge nini yango il faut s'engager d'abord pour préciser le comment muke pour oyeba que il était réellement privé de sa liberté. Il ne pouvait pas bouger dans l'installation. Il y a séquestration à 2 heures du temps. 2 heures du temps. La preuve que pour Abiman il fallait que la police judiciaire arrive d'abord. Voilà la condition on a DGA à Congo Futur. Il y a Congo Futur, nous avons fait à moi le Bimate, qui a bien général Aye,
atindi batunaye batune bakomi wana ba récupérer et là nous devons féliciter le numéro 1 il y a casier judiciaire. OK? Tant général ba benga qui c'est vrai que bazaki na kubenga na droit ko benga été directement il fallait pas qu'il ne sur place pas que poser problème na bango mais tant ye atindi batunaye ba traiter qui est vraiment avec beaucoup de dignité ba respecter qui musala na ye ba me maqueti na ba bureau na bango tant soto komi effectivement nous avons parlé on l'a entendu sur PV ba tourner ba question il fallait ko tourner et directement sans anticiper parce que les procès allaient en cours. Donc il ne peut pas porter déjà plainte contre les DGA à Congo Futur. Donc anticiper dans ma justice il faut ça la musala na ondenge et longobani. Donc nous pouvons porter plainte contre... Oui, nous avons porté plainte parce qu'on ne peut pas séquestrer et menacer un agent de l'État en pleine mission à service avec un ordre de mission en bon et due forme. Tant que juillet, moi personnellement, j'ai été même reçu par les numéros de la casier judiciaire. Tant que on a solo linaye, ok? Alors moi je ne vois rien à reprocher à l'agent nayo. Na moni loko bako reprocher était à ta mon côté mais comme fait ça déjà établi que bango ba yeko porter awa il faut nécessairement que tu ouvrir action OK en justice to panda comme ça total na raison na raison donc na bon début no pe bo entama qui c'est comme ça procédure c'est comme ça que la justice ya mboka na biso même s'il y a encore des petites choses qu'il faut ça mais au moins on sent que les choses commencent à marcher. C'est comme ça qu'il a été immédiatement libéré. Bazong seli na balebi agent noyé. Ceux qui vont continuer procéder na kofundana sur la dossier. C'est comme ça que déjà je crois depuis hier donc notre avocat est allé déposer la plainte en bon et due forme il y a INPP. Donc maintenant la justice va faire son travail donc comme Nenye Lomobani. Et nous avons foi dans la justice que, en tout cas, l'INPP va rentrer dans ses droits. Et ce sera aussi une manière, il y a coupé sa leçon là-bas. Employeur Moussoussou, toujours, comme maltraitant, toujours basé à l'État. Moi, j'ai eu la grâce de voyager dans Bamboka Moussoussou. Quand vous arrivez, je crois que les exploiteurs qui viennent chez nous, il faut qu'ils soient les bienvenus. Mais que c'est ce que nous leur demandons, qu'ils travaillent chez nous en toute sécurité, mais qu'ils apprennent aussi à respecter les lois du pays. Voilà ce que nous pour respecter les lois du pays, oui, to boite mais likambwana pe to moni mwa mingi bandeko balandi et comme ko tungisa pe mingi. Oromon expatrié moro lokola ebani na général Songolo na colonel Boye na ministre Boye a comme ko utiliser relation wana pona conduire bana ya Congo yo koza mopayo na mboka ya batu bayambio na bolingo na boboto nyonso mutu azo sala musala na agent ya l'État plus grave encore azana ba document nyonso ezate aye na ndenge moko ya moyibi to aye na ndenge moko ya koyiba mais aye na ba document o eza signé akomi liboso na yo non pour la kisi oza ndenge nini non obengi général na ba kondi na biso pe makambo to sengi il faut esila bomi pesa pe moi poa wana batali penza ba pete balobite obenga pe général changa te ozuka ka téléphone no boye général afandaki pona boye mutu a l'État o azo sala musala na eloko wana vraiment tozo senga esila tolingi mbongo wana ekota na ba secteur nyonso. Chef de l'État lobby état des droits oui mais il faut pas ils à l'état des droits taillé sur mesure oh batumsusu bazo bénéficier na avantage batumsusu bazo niata bango na masama kolo wana ndeto boyi congolais azana droit ya kojuir na oyo nyonso ezali na mwana ya Congo yo za expatrié oyo na mboka ya batu tambola na ndenge mibeko ya mboka batu ndenge ezande balobaka soko na mboka bato moni bazobina na gauche pe bina na gauche bazobina na droite bina na droite kolakisa te que non lokola yo ye
ozali employeur ya ba songolo okoma ko maltraiter mutu ya boye papa ya bato soka azalaki ko bela na 2 heures du temps wana bokanga ki peut-être ba condition obotia ki soki retour esalemaki ngambo wana lingaki za na moto ya nani en tout cas boto samibe ko ba konzi en tout cas boye ba ko sunga pe ba o ya bino coup de chapeau merci bingi penza tokopesa na mokonzi asali mosana na ndenge longo bania to banzi ete directeur a recouvrement lobi yango awa basali mosana bango comme il faut to moniete makambo nyonso ko mpenza kozonga na barai congolais penza akoyi kotambola partout tête haute pona koloba ete na kati ya mboka na nga mibeko ezali kotosama to lobela mo moke directeur a recouvrement wana to retourna directeur de loup motuna wana bolobela biso nanu ba modalité ya ba paiement ya ba cotisation na ba entreprise yango na INPP et ça les makalolenge nini est-ce que ezalaka obligatoire ezalaka chaque mois to ezalaka chaque année? Merci beaucoup maman. Donc cotisation na INPP il faut d'abord que INPP ezali pombo kanabiso imeka ko développer et c'est INPP ezala omoni na mboka na biso bato ebele bazi mwa makoki te mpe bazi chance te ya kokoma na classe kotanga kosala makambo mwa ebele. Donc toza plus de 80 millions d'habitants. Je crois que la population la plus active ezali ba oyo bakia na bakilasi ya minene te. Alors ce qui biso nyonso bito kende pe université navanga ndenge tovanda mutako bongiselo miko akozala société ndenge tovanda mutako sala climatiseur wana akozala te mutako sala tabakaro oyo komona ete. Donc bato wana nyonso oto bengi ba métier de base mutako yuko sala yango ezali kaka INPP mutasala ka former ata mwana nona ndako monika sala ka so eloko moko te oyena ye po akoma utile na kati ya société na biso esengeli ayokola musala nde tata musala nde mama. Donc finalité ya formation professionnelle ezalaka nini musala soki tosali musala te ata togangi banda lobiti pokwa tokosala eloko moko te soki musala ezali te soko otali misala oyo koki kosala na INPP kaka na kati ya studio ya Canal Kina wana banza nyonso oyo toki kosala. Donc ezali po sala bien na mikono wana esengeli technicien aya asalisa yo yango ndi musala INPP asalaka. Alors on a kosala musala wana l'État monaki ke formation ekutaka trop cher. Ekutaka trop cher, l'État sengaki ke a soutenir INPP po asala musala wana. Donc bana o bazita ya koma classe te moto asalaka musala déjà ndengo za wana technologie za ko évoluer akozonga susu te na kilasi kwa ke ndeko yokola lisusu te technologie ya sika INPP ko ya na kati ya musala na ye etuni papa osalaka boyini osalaka nini ngaza technicien nga musala na ngai ko na za cameraman ayibiso etala pona ko za la vrai cameraman yango yo sengeli oza na compétence oyo mais na ndenge to sololi na yo to moni ke compétence telle oza na ngoti sengeli to former na wezangi ne musala INPP yango nde l'État chaki cotisation na entreprise nyonso parce que nous sommes au service ya entreprise pona ko sunga bango et que bakende liboso parce que okoki ko engager motoka moni osombi cameraman wana cher mais technicien soka za mal formé a bouger ka eloko moko amabe nyonso bebi osali perte makasi. Alors que soka zaki bien formé okobatela matériel wana pe Canal Kina ezokende bobele liboso. Alors yango l'État imposaki soki ozana ba personnel na yo il faut bazala toujours bien formé et pour cela il faut que moins cotisation na kati ya salaire na bango ko kata bango ti mais salaire na bango ko servir yo na calcul ya cotisation ko futa na INPP soko zali na agent moko tina 50 ko futa seulement 3% ya rémunération na bango soko zali na 51 tina 300 ko futa 2%. Soko zali na 301 tili kolo okufuta 1%. Soko zali na secteur privé mais soko zali société à l'État le kola biso à INPP quel que soit l'effectif aux anango okufuta 3%. Donc voilà yango ezaka obligatoire de par ba loi où ezali corrigir l'État
et chaque mois et sengeli au calculer salaire à bajan na yo, au calculer pourcentage na biso wana, au sali déclaration na yo. Ce que vous allez na guichet unique na grandes entreprises ou moyennes entreprises, auquel na déclaration, na preuve de paiement aussi kuna. C'est comme ça dans le service que nous avons information on a nyonso to contrôler si qu'on a souka ndeto zonga assurer que ça la musala ya contrôle la bofuta ki bien te ya na kata salaire ya ba élément ou ekota na calcul ya cotisation mais mususu pe ekota raté ya moto ya kotala est-ce que nyonso sengela ki ekota est-ce que ekota ki ou ekota ki te est-ce que ekota ki te pona nini chaque mois. Oui, ça chaque mois. Bien, nous avons chaque mois. Mais ce qu'on fout de cotisation, on est au foot à 20 000. Et ça trop faible. Au foot à 20 000 chaque mois pour l'argent. Ce qui, on a besoin de formation, on fout à ce que l'on côté. Au routine d'argent, on a qu'à YNPP, parce qu'il y a une formation. Ou bien, Moussala nango siko yezali nini ebi formation professionnelle les ana ekutaka trop cher na ko expliquer yo neti tozo former maçon ce que zo former ye okozwa nini ko fabrique ko fabriquer ba brique atongi ba brique wana ce ka asilisi azo yokola il faut ko buka il faut ko pesa mtu mususu ata ye mo wana bolaki se ka asala coin oyo asala ngota mususu bien mais fa asala angle mususu ça demande beaucoup d'argent et il faut y payer chaque jour. Donc nous disons, nous apprenons na berceau team et c'est donc nous remettre toujours en cause, donc ça coûte énormément cher. Pour former un technicien par exemple dans l'électronique, alors que les Libanais net dans le Japon à Saliba 2 ans, 3 ans. Donc nous sommes c'est l'INPP qui doit les supporter. Tant qu'il y a ok, il faut formation même chose net à classe T. Et ça dit que tu es le chapitre 1, chapitre 2 T. Donc il y a tout une maman Rosette. Musala no yangoy. Hein? Et sengeli usala yango na boye foza na makoki oyo ko la musala wana nyonso wana foko sala ba étude préalable to ko ya bongo te foko ko sala ba étude nyonso wana YNPP muta supporta ko futa ba agent nyonso ya YNPP ba formateur nyonso wana na ba to ba bureau nyonso wana ezaka ka YNPP. D'ailleurs l'état sengela ki na ba mikanda na ba loi na biso sengeli que l'état a supporté sur 50% ya budget, mais malheureusement nous l'état jumakoki wanate. Donc je crois que dans des émissions bien élaborées tokozonga poto sur la makambo YNPP malam to ma ko expliquer na muzindo nango pona ko la kisa o to salaka na ndengani to salela kayam. Aujourd'hui nous sommes parmi les meilleures entreprises ya Congo. Nous allons à plus de 40 centres. Wana yo mo bibo akeli ba fleur. To bibo akeli ba fleur. To zolo ba makambo oyo. To lo mnenge makambo esala makasi. Ezali te ke ya biso za ya masolote. So ke na mbandaka, so ke na lelo kuta na mbandaka les bâtiments ya l'état ou l'équipe ba bâtiment nyonso. Bako inaugurer en Karamingi te eza ya YNPP. So ke na Nord Kivu to zolo ba les bâtiments les meilleurs bâtiments eza ya YNPP. So que centre quand on va bâtiment d'aka pour banda côté ce qui coûte cher chez nous on va atelier autre ça la comme ça coûte énormément trop cher. Il faut bien imaginez ce que vous êtes pour former mécanicien au faut dans la base la terre wana moteur ça dit que tu peux créer pas de nyonso to lingi yo siko vous apprendre il faut zonga yo manenga ko bongisa nyonso wana. Donc, aujourd'hui, en informatique, nous sommes la seule institution en côté de l'Académie Cisco. C'est-à-dire que ce certificat INPP est reconnu mondialement. Donc, le modèle INPP, c'est le meilleur modèle de l'Afrique où ils ont reconnu dans le niveau de l'Union africaine. Donc, makamboza moi et belé, bâtiment qui est dans le Bumbashi, qui est dans le Matadi. Donc, partout, qui est dans Aru, qui est dans Isiro, ok, je ne sais pas, Uvira, Bukavu, Goma, partout c'est l'INPP. Aujourd'hui, tout le monde, même tous les gouverneurs en entité sont décentralisés, tout le monde va voir son INPP
à côté de lui. Donc, nous viendrons parler même du management de l'INPP avec notre ADG, ce qu'il fait, ok? Mais l'air n'est pas à cette étape-là. Merci beaucoup. Pour le moment, agent Justin Mafolo, ceux qui, beaucoup binaka, par exemple, Moutou, et Sengela qui a foutité, et ça a une pénalité, Pesaka, et au sali par exemple 5, 6, 7 mois, au fouti ba cotisation na yote. Bazaka tango ba kofuta est-ce que ça la la moi pénalité ou ya ko bakisa likolo ou bien maramunyo c'est ça les maka normalement. Oui, pénalité ça là. Na linga na zongila nano elo mo mbuke wana. On moni ordre de mission na biswana. Oui. En principe mutu o ya l'état so atali document na parce que ADG na biso ne bazana ba ADG nyonso mutu no mabango za président de la République. Donc mukanda wana tangu lié a commis pour ngana na terrain. Donc il y a le président muta mandaté ngai. Vous comprenez? Il y a le président muta mandaté ngai parce que président nommé yé patini ngana ino sala musala. Donc en principe nous ce soit moni ngo faille ba d'abord ko respecter cette histoire. Ce qui bande ko na biso les Indiens les Libanais ba yebi importance à ordre de mission te. Bazo ataba conseil na baba expliquer bon ce que moni mutu ya l'état aye na ordre de mission zwana musala na ye na respect makamo expliquer makamo ya cotisation ce qui entreprise a sali 3 ou 4 mois futarati so ko ko futa pénalité zaidi to qualité auto benga pas na biso majoration de retard a ko futa principal na majoration de retard donc dans la deux sortes de pénalité nous avons ce que nous appelons pénalité d'assiette na paiement ya na pénalité ya paiement différence ezali na ndenge nini moto oyo nyonso ayebani pa na biso te wa futa ke pa na biso te mukolo toko kutana na yo eke déclaration ezate eke o déclarera mabe wana to benga kango to sala taxation d'office ndenge mibeko na biso lobby taxation d'office adeke to kena ba vi moko forfaitaire parce que to moni soubassement moko te et pas na biso yebani te ou bien o yebani mais o déclaraka mabe ba élément possible ali insuffisant pour to me reconstituer cotisation na biso. À ce moment-là, la loi nous donne une formule ya ba élément forfaitaire to koza effectif ya mulayo biso to lingi to multiplier ngo par SMIC, tu peux faire nombre de personnes, tu peux faire ça, tu multiplies par l'indice 15. Il faut faire un bon belé, place il faut faire 10 000 francs, il faut multiplier maintenant par 15. Voilà, tu as une pénalité, il y a assiette à cotisation. Maintenant, tu as une pénalité, tu as une déclaration, en bon et des fois, mais au foot, il y a un moment, c'est un qui au foot. À ce moment-là, il y a un foot, tu peux calculer ce comme majoration de retard. On est allé au mot faible, il y a 0,05 pour 1000. Pour 1000, il y a un autre calculé pour au moins moins pénalité. Netika auto zai koloba oyo. Ceux qui disent entreprises wana que to kutani nango et que to moni réellement que et pas na biso ba yebanité, on va déclarer raté ba futa raté. Nous allons directement procéder à la taxation d'office. Ceux qui devraient payer là aujourd'hui, ils doivent les payer x15 plus majoration de retard parce que moi on fallait tous il y a 3 ans, 4 ans, donc on comptait le nombre à jour calendrier. Donc il y a bon donc mais coup de chapeau en général. Hein? Donc, Makambo a Salaki, moi n'attends comme mon état dans mon conseil. Moi n'attends comme mon état, parce que personnellement, il n'a même pas hésité pour recevoir. Aussitôt que je suis arrivé, j'ai été reçu avec notre avocat et nous lui avons expliqué le problème. Comme ceci c'est en cours, je ne sais pas anticiper ce que la justice va faire. Qu'on laisse, nous avons confiance à la justice qu'elle fasse son travail. Le reste, je crois que nous avons dénoncé un fait. Hein? Et nous allons continuer à dénoncer ces faits-là. Ces informations seront portées. Il y a DGI et vous allez appeler il y a CNCS, on aime parce qu'on travaillera toujours ensemble. Tout comme pratiquement na souka émission, tout comme pousse na malé mais pour na kosuki ça moi liloba moi na mboka de Lumulu Bangindo zali directeur ya recouvrement INPP mais aussi
to rappeler bandeko balandi ete ozali président ya ba supporters ya V-Club awa zobeta championnat to bandi ete émission en sport bakozwa yo penza ko expliquer bango en long et en large. Merci maman Rosette ozongeli masolo avec Club maintenant rectifier muke nazalaka président ba supporter avec Club nasina longwa na musala ya ba supporter lelo naza premier conseiller ya coordination ya ASV Club. ASV Club za kitoko, je crois que tu as 2 matchs ceux qui ont gagné kaka moko hein to demi champion donc kitoko ne tozali botozana ko milengela tozana bokebi nyonso pour que toyebi ke match na biso to kobeta na lupopo to ko gagner yango pour to mara déjà pour célébrer fête na biso banda déjà toza ko milengela hein mais to milengela na bokebi pour toyebi ke match etikale sengé to gagner. Donc pour le moment voilà dans les émissions de Ngo Chokoloba dans l'air pour son bande de sport pour développer ma solo. Merci beaucoup. Mot de la fin par rapport à Makambo Oignon Soboye qu'on dénonçait moi notre ça m'a loba et pas agent contrôleur. Mot de la fin par rapport à Nyon sur l'équipe n'a pas entreprise au bazo continuer n'a pas pratique oyoko nyoko la agent et l'état ko séquestrer peut ko utiliser trafic d'influence. Merci maman Rosette na ndenge oyambi biso lelo pona to dénoncer Makambo Oyo. En principe ce qui ndenge biso to yela ou bien ndenge na kendaki kuna et que ba kizere se sobe ba refuser ki mikanda ezonga ki na société na YNPP Makambo no selingaki zalate. Alors j'avais compris que non ezana eloko mo ya makasi bazoko insister parce que nana mona nani a déjà na asilika ndenge asilika mukuro wana te c'est comme si mumbo eloko mungu andoko bomba ebini asilika makasi. Alors alikuwa kazwanga na baje mombo isimbaki te lokola makambo na justice tozana ebela ko lobate na etandoko toyeka ko dénoncer o etikali justice va continuer ko samsana. Merci beaucoup, merci Bandeko Balandi. Mot de la fin et pas ya directeur à recouvrement de Lumulumba. Merci maman Rosette. Tout le monde a fait nanga ezali ke toyoka ka slogan ya état de droit na chef de l'état ndenga lobakango. Donc état de droit il faut que vivre yango pondi makizalaka. Nous sommes en train de les vivre maintenant. Coup de chapeau na chef de l'état, coup de chapeau pour na ADG na biso puisque il nous a jamais abandonné nous ces agents. Quand nous sommes en mission, nous avons toujours été protégés et il tient absolument à la dignité des agents de l'INPP en particulier et des agents de l'État en général. Et c'est tous à la sécuriser dans Moussala Oyo. Tous allés Kosala. Donc, na pesi bango merci. Na pesi pe merci. Na justice na biso et nous avons confiance en eux. Nous croyons réellement que Kosala Moussala na bango ndenge esengeli. Merci aussi. Maman Rosette, na ndenge ya mbibiso na émission na yo na équipe no mobimba et je crois que esungi biso pona que comme meka pour dénoncer mabe oyo. Ngana kozonga lisusu na kozonga susu na mbongo na pusi do solo masala mbongo na esengeli siko pour au moins na mboka biso bato muso to vanda katolinga oleka na ba télévision te mais nous avons beaucoup de choses à dire. Mais je crois que nous devons nous décider maintenant ya ko banda oleka comme ko expliquer makambo za ko salama na secteur place yozali comment vous avez sala yango et comment ndenge za ko évoluer vous avez belé bazana information en até donc merci beaucoup en tout cas Zambe apambola yo pe na équipe na mobile. Merci beaucoup, merci Bandeko Balandi to rappeler bino ete to yambaki mwana mboka Delu Mulumbangi Nduwa azali bongo directeur ya recouvrement ya UNPP agent contrôleur ya recouvrement na kombo ya mwana mboka Justin Mufolo mama ya oyo azalaki bongo lésé na bandeko ya groupe Congo Futur pendant que azalaki en plein exercice ya musala na ye ba acte wana eza malamu te surtout que tozana état de droit chef de l'état azo telemelande makambo wana bakonzi ya mboka baza bato sakana na bango te soki ozana mbeba na l'état bimisa misolo futa to pe régulariser yango autrement likambo ya kobenga na kobenga
kobenga Kingandi na kobenga oyo en tout cas makambo wana esi la poete moto nyonso esengeli azala na se ya mibeko moto azali likolo ya mibeko azalite. Un grand merci na bino ba nyonso ba congolais à diaspora au bolandi biso à travers YouTube ya Canal Kin Télévision. Merci à l'équipe technique, Mike Kamwaka à la réalisation, merci Freddy Takidi Koupar Bola. Un grand merci na Souleymane Mboyo, merci na Guy Poutou le maestro et à la grande équipe de Canal Kin Télévision. Merci émission Oyobozo Yango en rediffusion mokolo ya mercredi na bangonga ya 11h30 botika la toujours branché na Canal Kin Télévision Télé Vérité. Tu as acheté les voitures même et construit les villas au 7e femme. Tout cela avec l'argent que tu as volé à l'État. Osa vraiment Moyibi. Avec les contrôleurs d'État très corrompus. La République est devenue bananière. Biyubi et Leki. Mbongo ya vente ya pétrole botika ko détourné. Mbongo ya nzete pa yekenda toyebite. Mbongo ya impôt na douane impôt versé na trésor. Mbongo la mérite